Voilà, voilà. Kokoka nangai te kotambusa bomoi nangai mabenga nasaleli okolo elukelinga makambo nazangi kimia eselo nanga ebongwani mawa papa yolimbisanga papa yo nzambe nanga ngana kokende epai na papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga ngana kokende epai na papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi na ngai limbisa mabe nanga ngana kokende epai na papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa limbisa mabe nanga. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na vini nisikiwe bolingo ka maman. Eliane nitu na pesi bina ba mbote. J'espère que bolamu ki malamu na ngolu ya Nzambe tata. De mon côté, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela kimia na yezali. Merci mingi na vini nisikiwe bolingo maman Eliane nitu. Bino ba ebosepela kana ba elisho ya mama Eliane nitu. Mama nitu nalingaka yo mingi. Zamba pambo na bino bato bolingo e. Lolobi to lingana na bolingo ya solo. Voilà, merci mingi. Ba papa pe ba mama ba tala kangai. Ah, ba ndeko na ngai. On donne ce qu'on a. Papa abiso moko abengi nga lobi na nga que mama nitu nalingaka yo mingi. Nalingaka yo mingi mama Eliane nitu. Mama Eliane nitu nalingaka yo mingi. Quoi ça papa ce qui mama mama ni tunalingaka yo mingi kasi nana mwakanda ngabi papa ngamu na lobaka so za mutakanda kotala ngai te po sepeno na ngate neni yo linganga entre temps za mutakanda ngamu déjà na lobaka soko yibi ko za mutakanda kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te bongo papa nenge nini yo oza mutakanda otala nga habité maman Eliane naza mutu akanda te mais na silika parce que moi si na ngai il fallait qu'il alamba apesa nga biloko kolia azu biloko abimisi atie wana abandi kotala yo bandi kotala yo abandi kotala yo nga na chambre na bande ko lala na lamuki parce que biloko ese ebelaki mama abana eyu na lamuki pesa na biloko kolia yo kaye
Na bimisa ki biloko me biloko na lambe te. Kenda mata utala mama nitu te. Kilo baka na tala mama nitu. Abi ya solo wana. Do lambi nanu te. Una lambi nanu te. Na bando ta mama nitu. Mama. Yo me mama sumu vraiment na kombo na ngomba makamna kombo na nga vraiment. Ulambe la papa te. Po bando ta mama nitu. Mais ngana za bongo te. Ngana za chaque chose a son temps. Ngani na za bona calculer ta na nga bien mama. Ton avanda na sala émission, na sala émission. Tango otanga Bible, na tangi Bible. Tango kolamba na lambi. Mama. Pas comme ça. Nga lo ba bino bongo te. Nga mo na episode no ke bo lekisa ka tan ebelete. Na ba live, so na live, ozo ta ko lamba te, o se kipe na ndaku te, bo lekisa ka tan ebelete na ba live. Na lo ba bongo te vraiment. Ba mpangi. Ba teto ba kwetu. Ba mpangi ya munu. Ba na betu masha mumenu. Bandugu zangu. Nalobaka te ke bolamba bosoki pe na bandako mais non mama nga sepeli te ndeni ozo ata ona ota mama nitu mobali na lobi mama Eliane bongo sikoyo asali vite fait moko ba pesinga mais ki nango bien te na sepeli te papa yo kinga na bani na nzembo wana nga na kokende pai na papa nga na kondima mabe nanga nga na koloba na ye papa limbisa mabe nanga ngana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa 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 mabe nanga na libaso za mutakanda otala ngai te po osepela na yo na ngai te papa na sengi bolimbisi yo bana nzembo wana limbisa mama wana na kombo na mama Eliane tu mama sala asubongo te bongisa kata na yo ngai kutu ba papa boyebi nga ko mama Eliane tu nga saka na nga suba live te na saka ba emission na ngai po na saka live mo ga ebetsa batu mabaku batu beti mabaku ko ba problème beti mabaku na live na nga salaki beti mabaku baku de file landangai ya ba 5 heures ya ba 6 heures ya ba 7 bana mko na chika na boy live beta sima baku te boya tana commentaire mais na live na boya ba live mama bongisa kata na yo oye bakita oyo eza kosukola nzoto yo sali vite fait bon sikoyo ngai pe na okindo sala vite fait na ngana okesala malangwa vite fait mais bien fait. Alors na cuisine na nga lelo naza makayabu na ngai nazokende kosala makayabu eza ya minene mingi eza ya epesa penza te nazotyango na mai po ekolemba nango noki yango nayebisaka bino bamama ke bamama kolamba to bato tolembaka mais yango nalobaka tout le temps que lambaka balégume olambi madesu olambi bitekuteku olambi pondu mokonzi ya balégume so po oza pe moto amatembela mpe matembela sikoyo okokozwa kaka viande na yo osali yango noki oassaisonne yango kaka ozeli yango kaka 20 minutes osali viande na yo obimisi na madesu osali na loso opesi molongani na yo alie nalingi baproblème na kombo na ngai te o mama alambaki te mpo bando ata mama Eliane tu non wana mama wana nalingi te naboyi na motema moko nalingi susu te ngambo na okesala makayabu esala makayabu na wande bomoni wana ketchao na mai mama te bongo te mama nakabaka toujours po légume ezalaka na ndako légume ezangaka te epuis mama kokosela yango su makambo te ona otala mama nitu yo bani na balife na yo kuna wana okoselinga makambo te po oyebi lokola papa alingaka ndenge abiya nalobakaki na bana otala mama nitu po papa asilika te me papa asiliki kaka papa asiliki abengi nga bamama tobongisaka bamama nayebisaka bino toujours ke misala yango ezala mpona kobebisa te kasi ezala mpona kobongisa
kosala mama nitu makambo te. Mama nitu azaka mwasi botosi. Mama nitu alingaka respect. Mama nitu azaka mwasi botosi alingaka respect. Kosala makambo bongo vraiment tayo moko. Ngai yoti. Ngai na abo ya vana sa l'émission, il faut na lamba. Naza déjà assuré que mon aime était 85. Biloko déjà exact que non ça une émission, je suis pas comme ça. Bon tu n'as pas le droit ba mettre la papa et de dire kana ba yebisa bino ndenge ngala sala ke. Bon tu na mami chérie, ayebisa bino. Moi je suis pas comme ça. Bala bomisa ka ya ngandako. Bomisa makambo na nyonso. Allez, ça l'émission. Bon moi na katika na ça émission tout le temps te. So ma blanche za bonga te la ça émission. Te makambo na ngala ko to mkete. Loko ya kobondela kati makambo na ngai. Ndenge za boye siko na zo chango na mai. Ndela cha makambo na ngabo na mai mama foko zo ata kolomba biloko eza malamu. Ya ba tebele ba serva makaya bu biloko ya mwindu oyo. Moni oyo. Omona na kati ya makaya c'est dégueulasse. Cha makaya naona mai soke lembi longola basalite wana. Moi si il faut ba koza soin ya ndako na yo. Mama yeba koza soin ya ndako. Bungisa ka ndako mama Bali soka ke musala tango ata na posa ozonga nokino kina ndako. Hapo takenda ko ezambo peto ndako za kimya. Bungisa ka ndako mama kotika ndako mbindo te. Bolinga ba live boko sa mama nta ba tumakama. Mama nta sa na live te. Mama nta sa la kana ili susu ba live te. Abo mamoto mama nitu. Abo mamoto. Mama Eliane abo mamoto. Mama Eliane nitu. Abo mamoto Yesu bala eviteo. Osala makambo. Te mama. Osala makambo te mama pardon. Osala makambo te mama ngai. Yo vanda boy. Oh ça makambo msoko sa mama nitu makambo. Bongo malamu te Voilà, wana ke ça ni malangwa na tshana kamera nga awa. Voilà, là ça va. Ça va très bien. Maintenant en pantalon, na kondi mwanda mu pantalon zo kita. Ya kita yesu pamba. Voilà. Voilà na wasala lino ki osala malangwa nanga. Et bon ça malangwa nanga. Malangwa ni eza moye. On a ça malangwa bien, faut chama ma moto. Un citron. Parce que ici, parce qu'on est toujours un citron. Non, mais moi, tu as un citron. Ici, en haut, Vandi. Après, on a ça, il y a ça là. Voilà. Mosi kolamba. Mosi nzungu. Mosi ngeba koza soin ya ndako. OK? Mosi ngeba koza soin ya ndako na yo. So là ma pipe ko mona na nzuko la bilo ali yo to. Neti mama wana babula kana na ba global yo to te kamoni ba global yo to te. OK? Voilà. Malangwa langa yango yo. Ni malangwa langa. C'est ça les malangwa. Là nazo kende kolamba malangwa. Malangwa langa la olamba yango moko te na kolamba ngona ngai.
siko soko kutani na ngai ngai o makasa ezate okeye na pika bomi malangwa langa yango yo na okende kolamba yango malangwa langa ndenge eza boye na otyango mai ya moto na tyango na citron na tiki yango evandi epemi malangwa na otyango mai ya moto na tyango citron na tiki yango evandi epemi après na o sokola yango on eza bongo malangwa soki oza na posa kolia ngai eke okuti ngai na biso tolingaka baafricain eza te oke na picard osombi mpe ngai bakomi mpe bien oseille otangi mpe bakomi oseille eza mpe produit ya bien eza mpe bafrançais bafati baliaka ngai babi cultivé en Bretagne donc bafrançais baliaka ngai mpona sombi yango wapi na picard oke na picard osombi ngai na yo donc ngai yango na okosala yango elongo na malangwa okosala ngai na malangwa na ngai epuis na mopanzi na kokalinga lisusu makayabu nalakisi bino ok biloko na ngai na kosalela eza deja nazobongisa deja biloko na ngai nyonso oyo na kosalela mwasi nzungu mwasi ndako mama zwaka ntango na yo ya kobongisa ndako oh lolololo ce qui sort je te rappelle dans 2 petites minutes ok et je te fais des gros bisous je te rappelle dans 2 minutes hein. Ok ok aoboya kokata bomoni azoboya kokata bomoni ane soki okombo na ye na oloba te bon je te rappelle dans 2 minutes s'il te plaît bisous fona tiango na silencieux mwasi yeba kobongisa ndako na yo zwa temps ya kobongisaka ndako soki ntongo moko bomoni olamuki na ntongo moko otali barido na yo oye kotala batiki otyaka bamicronde na yo ozwi baproduit papapapapa otya obongisi propriété eza très important mama azala propre soki ndako aya salite baloba te ke mobali aya salite babaki mwasi aza salite alors biso bamama tolinga tofingisamaka oloba ndeni tofingisamaka te c'est ça non voilà nde nasali boye nde kosi komona lakisi bino mpona journée ya lelo mosala nakokesala yango wana nakokesa malangwa na nga nakokesango na ngai na makayabu natya makayabu na nga deja na mai baingrédient na nga nyonso yango oyo nakokende kosala moni oyo nyonso baingrédient na nga yango oyo nazokende kosalela biloko na nga oyo naza na tomate naza na matungulu naza na ndembi naza na ail naza na tangawisi na tomate lambelaka tomate ya mbuma biloko mosusu esenga mpe tomate kaka boite me nga mpenza tomate ya boite nga alingaka tomate oyo lambelaka tomate ya bien lambaka biloko kitoko mama kolamba eza bien mwasi nzungu tala baka mwasi nzungu ya nde koyeba kolamba mama ezaka te kozala na nzungu wana nzungu ya kitoko ozala na nzungu ya kitoko yeba mpe kolamba on apprend tous les jours motu oyo ayebaka koleka bato nyonso azala te tozwaka mayele ndambu tozosala nini tozosangisa alors natiki na biloko nde nalakisi bino boye oza na première tour deuxième tour ezake nasilisa na likambo nazosala so nasilisi yango après naye kokota na bandi kolamba donc otala video en 2 fois botana video na ngai ya biloko na ngai ndenge eza mobesu ndenge bomoni deja nabongisi yango nasali likambo na ngai yango besoin après naye kosala nini naye kolamba donc video ya elubu bokotala yango tout à l'heure merci mingi na bino nyonso to babolinga maman Eliani tu bino baye obosepa maman Eliani tu na osenga na bino so botala émission bo partager ta émission so bo partager bo bosana ko aimer te to pe ko like ne baloba en anglais ko aimer ça en français ko like eza en anglais bo like pe ba émission ba partage bo bosana te bo bi ke tozana bana na biso mingi o ba botami awa ko lamba ba biloko abo bazaka mo ba difficulté ebele bon ba bato ba cordon bleu ba chauffer ba mo ba bato ba pizza ba chauffer mais faut ko yeba ke bana ngo pe
to balisa bango pa ba blédard bana ngo pe babala na penza bango na bango ba kote na poto te babala ka mibale ba uta Afrique mibale ba uta ba Afrique minoko na bango emesana kolia ba ngai emesana kolia ba malangwa emesana ba makayabu alors mama soki mwana yebi kolamba biloko te pe ba dot bokuna ba dot ka yo 4000 euros dot 6000 euros. Alors, bah, on d'autres à 6 000 euros, bah, peut 4 000 euros, bah, peut 10 pièces, mais moi, n'a que, et puis, qu'on l'a battu, mon bâtiment, bah, l'ambelanga, na moi, au tchè, na moi, ma langue, et comme il problème. Lui, il fait toujours manger africain. Africain, à l'inga, qu'on est africain, t'es hasard, blédard, à cola bongo. Copé, ça est faut titer. Il faut que la bino, bon, mais ça n'a pas de pizza. Le gars, qu'on a, il y a un lamba, ma langue. On se dit à tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna. Nzamba nous benchene ba les bons. Bonne année, meilleure vie, bonne année 2025. Tous en a mois de janvier. Bonne année 2025, surtout bonne santé. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna. Nzamba nube channel bana betu bon c'est beaucoup mataba bisous tozozonga kote kotala ndenge nini na kosala elubuna biso bisous Likata shenu shiri papi ninda shai wae Kaitaba kuningune papi ninda bali wame Namo Utengeta namo Ekobe namo Kurera namo